Batate bamama kiambote keto Aboyi tukolele tuteze le fioti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balubi na biso yango de tosalela tongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majuti mateyi eza koleka na mokolo ntango nyonso kasi tozoyokana te oyo ezali lingomba ya tata molimo santo tozala na baproblème te tozosenga nde boyokani oyo ezokoleka wana oduyo makambo nyonso ya mabe totika yango tokozwa exemple moko kolo yesu bafundi kolo yesu fo bakanga ye baboma ye beko basalaki na simon pierre bazalaki lere baenemi wana bayaki kolo yesu atuni bato wana poza koluka nanu nzela nde efungwamaki yuda ake kosimba kolo yesu yeyo nde bato wana bazwaki force bakanga nkolo yesu simon pierre azwi mbeli akataki litoyi kolo yesu alobi nayelaki wana te zongisa mbeli na yo na place wana obendeli yango azwi litoyi azongisaki nde batankangi kolo yesu nde bakendaki na ye oyo osali soki ngai nasengi na tata na ngai moto akosimbanga kozala te bango nyonso bakozwama kaka nayelaki wana te awa na nkambo ya yerusalemu ntango bamoni ke basoda bakomi pembeni papa kimbango alobaki boye soki bomoni ke yo okoka kosiporte te posa kaka ozongisa ozala makasi longwa awa zala distance na biso awa bato wana balongwaki me kasi ntango basoda bakoti bamenance bandaki tata moko amoni ke bazomenase ndeko na ye nde abambaki libanga soda amonaki mpasi munduki elelaki munduki wana ti lelo ezali place mpe yango ezali eza nango kaka wana ntango munduki eleli papa kimbango alobi kolo me toyokanaki boye te kolo yesu alobi bobuki mobeko moko azongisi nde pasi eyaki nde kokabwana bakabwanaki nkambo mobimba bamamuyelo bapapa bakendaki na tadi mpa tokendaka place wana tokota babombaki wana elakisi ke kozongisa ezali mabe ngai nazali awa monaki mutu moko aye koloba na nga na kotubela olobi nini mfumu mbanza mfumu yisu mbe elongi mabe soyi mpe etangaka ye osali tubele kozongela lisusu te yebaka nga naza mwana kasi nasali eloko te mpo ye alobi na tubeli nde napesaki conseil mpo soki oza na likambo kobikisa bato
bazongisaka te kofingama kotsolama ndenge nini biso toza kondima fuma longo tata moko abwakelaki ye soi papa azwi maboko na ye atani lisusu tata wana continue kotia soi na maboko ya papa mfuma longo papa aliangenda suka nango papa azwi soi wana apangusi na elongi na ye me suka ya tata wana liwa kaka nao basalaka mabe biso te tokorépondre nzambe amonaka ayebaka toyokani ya tozoloba makambo mingi ke rencontre ya le 6 juin bamusicien bazosala baprogramme mabe oyo bozosala baréunion mabe boyebani na bino baflitiste bazosala baréunion mabe oyo basalaka baréunion mabe bayebani na bango oyo lingomba ya suka oyo toza kolanda kosala totika programme toza nango ya botongi ya Yelusalemi batata balobaki bino bato botikali botika kotonga Yelusalemi toyaka soki toye na nsinsani mpona bitumba te mpona koswana te mpona kobunda te tobatela nde Yelusalemi po oyo tosalaka nzambe mokolo ya kosilika ekozala pasi mpona nini nalobi bongo Noe asalaki masuwa na ye nzambe moto atindaki ye ntango ekokaki nzambe alobi na ye kotisa biloko nyonso mibale biloko nyonso ekotaki mibale eske mbisa mai akotaki mpona nini akotaki te biloko nyonso ekotaki de bikaka ntango ekomika na banana kolo yesu atuni boza boni ye alobi tozali 8 mena kikongo banana soki oke na mwanda na fleuve wana tozala basika basoda bazali banana elakisi banana na kikongo masuwa emati sika mai ekauki Noe po ayeba ke eske mai ekauki bi ekauki te tindaki korbo ntango ayaki eske azongaki noki mpona nini azongaki noki koliaka misuni ya bato oyo bakufa simone atindaki nani pigeon ntango ayaki aumelaki te amemaki nini likasa ya kotela be ya mobeso mpona kolakisa ete mai makauki bongo nzambe alobaki nini ntango nzambe amoni ke solo ya bato eyokani tiko na likolo eske akobetisa so mbula be akobetisa te akobetisa mbula me ya moto boyoki be boyoki te eske mbula ya moto ekita be ekita te po mbula moto so ekiti solo ekoyokana te tozobosana makambo mingi biso tosambelaka soki batindi biso tosimba mibeko ntina ezali likambo eza kozela biso yango wana nkolo yesu azwaki bayekoli na ye alobi epai tozokende pasi ekozala
bagere kozala kowela na bokonzi mbula ekobeta mai makotonda mpe mabele ekopasuka to makambo nyonso ekosalama boyokani ekozala te me boza tata moko mama moko me koyokani ekozala te kokamwana ekozala makasi tozomona yango mpe tozomona te eske mbula wana ekobeta mpe ekobeta te ekobeta biso nde tozobenga yango parceke tozoyokana te bitumba na bitumba koyelana na koyelana na biso bato sambelaka tokota na makambo wana te toyokani yango tolobi ke tokeba mokili eza ya kobaluka mokili ndenge eza kotambola ndenge nkolo alobaki yango eza na Matthieu kamwa wana ezomonana kasi jeteki mpe ayembaka nzemba mbula nini ekobeta nabatelaki bino na mopepe bongo na mbula bomibatela bino moko yango nyonso nzambe akosaka te ata ewumbeli kosalama tala sini ezomonana biso bato sambelaka baprobleme wana tokota te toyebaka ke likambo eza koya liboso nzambe aza na posa teke sisa mokili me posa na ye tobika eske satana asalaki moto voilà satana asalaki moto te nzambe moto asalaki biso ye nde abundelaka biso tolongwa na mabe tosalaka malamu bapoint wana tosimbi mpona kolakisa ke oyo nyonso tozosala pisika nyonso tozali ezoyebana nango moya kobombana ezali te na biso tolingi bitumba te probleme ekoya na nkamba na tolingi te moto nyonso aya na ye aya bi aya te voilà place totelemeli nde yango wana mpo balakisaki biso totonga kaka yelusalemi oyo etikali ye moko nzambe akosala tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen kembo wena kumbanza welela faki batterie en avant. Papa
zote tunapokea basi kuona vile Baba Roho Mtakatifu atoka mbele ya wapika murinja kwenye analomba mwimbo, lakini yenye wako wanafika wanaita otrio. Kile tuko nafanya tunamrudishia Baba Faustin. Baba Faustin